Bon, Kabou est un téléphone, bébé, ndeni. Abenga ko bébé. Abenga bébé ko. Bébé, ndeni. Ngai na sina zinda. Ya bien sanga beta conseil, yomo ka yaki ana bidama nanga. To Kabou ya kota libala pana yo. Akota pana ndona libala pana. Ba para na sepe Kabou ya tanga kimia. Kimia lo wa nini? Azambo bali moko ayi vraiment ninza batinda kimia to vanda na ye. Kimia ngo ya ni faut kimia bolingo, kimia bolingo azocho arrest na nini bolingo na o bo vanda. Matata pesa amoso na bi tout des amoso na tout. Mais c'est bon mec pour moi. C'est compliqué en bolingo. On a bas mususu, on a bana 4 5, faut me bal fan di ma charge, ne faut comme bal wa za bana. Et on quand on a Kabou ya point ndima on a bana. Kabou ya za bolingo mususu lingaka to kumela tiba ba sitoki. Bolingo mususu ki ba tumso mera couper, bo ça coupe moi bien, ba mususu balinga, ba mususu balinga biso mususu balinga sauter. Pesa l'offre pour la mise à bateau. Il faut lire, au commun comme on dit, il y a lire, il faut lire ensemble, les amatata. Et puis ça compliqué à lire. Il y a santé de plein qui chasse. Et Bobilo comme il a wana. Kabou a mis la loi blonde. Oyo Oyo peksa rebe na. Na peksa, na sa Kabou ya soye pendant combien masangati. Pour na boya montagne masangano na. Amina 86. Oui, c'est ça masangati. Eza masanga. Yo Milani. Non bon, moi un qui n'a pas beaucoup comme Kabou ya. Yo Mila ba combien? Eza privé na ko ba na. Te le roi ko ba Mila la msumo encore par exemple. Moi na personne mi ba le na ko ba mi sat na ko sameli so batte devant famille na. Ko ya ko mana ba combien? Ya ko ma Nikolo so ke ba château rouge na meli. Comme ko ma Likobo je suis content que moi si devant ni au salaka. Na yep saraye, au moins il faut pas marcher. Faut continuer à château rouge. Pour Kabou il faut vendre Kabou ya faut koka ya. Kabou ya matata. Yo mo ba o koka ngande. Yo koka ngande, ba nso koka ite. Koka ndeni basi. Mo tunu sa koka ngande. Ça me panzana ke oza mapasa. Ngana weba tanga pena zena zimba bana ngayo poza nzemi. Kabou mo mte pontanga yo awa mime anza nzema mapasa kalate suko to yeba te ba msuba bi ko saka nzemi. Oza noka bo to yeba dejo boti bana baza wapi elo ni eleki bana Kabou abazapi. Les jumeaux. Au moins la tumusus boloba nana akosa nzemi. Tout à battre les bandatis. Ba musus palinga ngati ba musu na peti. Na nzemi. Ozalaka nzami nzemi tama yeba za témoin ya Kabou ya mapasa kabishu bana ngo ne pas pesa mbona mobana kabishu kwa obenga Kabou ya kabishu ebenga ko nana chou abenga nana star oh là là au mona na vie totale à les bandate nana zemi te na ce qu'on a koka ngote yo mominga te première fois ça émission yo ouais des fois pour le maman oh c'est que tant na fait ce mot déranger trop na vie nana na Kabou ya to botane to bota bana pasa mi bale baza pa mama nana na bota solo na photo à nous tout ko la bota na moni na bota na début ba to ba après ba bona ni ba na o bota na moni nana na bota moni o ya Nawel na bota na décembre bota le 15e na bota de 7 bota ba le 7 décembre oui hôpital en terre bota ma bana ya Kabou ya mi bale ba jimo bo Kabou ya pibiya te to relo tenel mais biso to piba bana bo te poto piba bo lingo na mi bo pibiye bana bo bombi to bo ma bana to bo ma bana ta ba félicitations to limité ba to cha na face mo so bana ba to na ba kota ba konta ba to ko ta bana to ko ka félicitations non to piba ki me mama bo ya to bo na bito lingo lingo te ko comment Kabou ya bakangaki ye na police na mbile ya kishona pale pa Kabou ya beta ko bomba te longela tsana pota na bito so ko contredire biso po biso to bi na internet etamboli ke Kabou ya mwasa kanisi po abingela ke mbila ya on a sekinga mo ko tumisa ba ke biso clair ngengele ka ki mona tikelo ta o expliquer ba internet so baloba le kamo po to ko mo bangela bande na biso abasi ya ba kinoise ba tete po la bonne pe ba dia mutetela ah oui ba mo bangela bilo ba tete ke mafumbe
de baba mutete da mo te be motsa na ndaka mabala banga mo pena ka shosho mais robenga bambila ndebo bon na vraiment ba boyo kanga stepe yelo na awa pour le camisson ezanga ite na benga kabla mbila toujours soigna on comme si bolingo na bimaki wela kinini faut expliquer bato bananga ndenge nini bo na soigna na bimaki côté la vie na ngai ça peut être koko na pese mbot papa ngosuma vous n'avez besoin devant kabuya ne se buta boto bunda ka kabuya benga ngani na ndako na libanda benga mbina na ndako banda pourquoi pese conseil bébé avec conseil ta sanya démarrer qui château rouge après dans la kiamo benga na téléphone kabuya bitika ko déranger na par contre comme FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideau LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Bana poto, bana Paris, bana mokili mobimba. Tala restaurant oye libiso bilubi ya kitoko. Yengoyo! Restaurant chez Franck Poutou FM. Et libiso cuisine africaine. Oye zani na ba spécialiste. Ba yebi kaka kolamba biloko oye tali ba africain. Yo mutolingaka mbika, matembele, ntaba, mbisi ya kokauka, nzombo, ngulu, madesu, yebake awa okokata musapi po balamba kangoki Toko, au kanise suki bongo, awa na restaurant chez Franck Poutou FM. Ba bongi selibino chaque week-end. Eko banda ko yinda awa na miziki ya kitoko, c'est-à-dire que ba rumba ba live penza, baza ko bete la bino miziki, oza ko lia, oza ko bina, oza ko sepela na niveau ya mukiete. Po ambiance et zongi sikoyo na Paris chez Franck Poutou FM. Bon abino bato boza ko luka esika ko organiser anniversaire, mariage, réunion to conférence, yeba ke awa na restaurant chez Franck Poutou FM bazali na espace ezali na capacité plus de 150 personnes oyo okozala mubimba soko organiser ba manifestation na yo awa ekozala kitoko na niveau ya 2 fois T. Na restaurant chez Franck Poutou FM bazali kosala tous les jours à partir ya 10h ngingo ti na X temps, c'est-à-dire 7 jours sur 7 na niveau ya 2 fois T. Adresse na bango Ezwami na 68 rue Émilie Zola 95 870 Benson. Pour la réservation, au benga na numéro ya téléphone Oyo plus 33 76 72 83 097 Ozamo Bimba. Na restaurant chez Franck Poutou FM. Non, bangonde bavandisi masolo ya bilubu pena akei ya 2 fois T. Surtout makambo ya ambiance ya Paris et kominde kulalawa. Na restaurant chez Franck Poutou et Kézongi. Wow. Bonsoir à tout le monde, bienvenue là, vous êtes partout dans le monde, vous êtes branchés sur Image Prod, sur votre mission, l'invité parleur, prenez toujours par votre simple savante, Gloria Oulangila, méga star de la presse congolaise et une américaine, père de Congo, retrouve en France. Je dis merci à tout le monde, abonnez-vous, partagez, vous ne serez jamais dessus. Je dédie cette émission à tout le vrai de Gloria, merci à toi, mon agence privée, Désola, Rimarca, numéro 31, Victoire A57, agence assurée à confiance. Au Tindelo, on a 12 heures juste, au Tindelo, on a 12 heures 2 minutes. La famille a servi quoi. Au Tindelo, la famille, après 2 jours récupérant, on a qui chasse, au même jour récupérant, on a qui chasse. Merci à toi. Ordi Paris 20e Paris Koyate. Merci à le véritable codonique qui a Willy Mouchine. Je te salue là, tu es quelque part, tu ne sois à Kinshasa. Merci à ma Méline Zembatus, Pépé Lambetolo. Pourquoi pas aussi Vénangage de Mouluma de cœur de Béni Barcelone. Je te salue. Merci à Cornélie Monongo. Salut à toi là, tu es aux États-Unis. Salah d'Internet du Tritra. Merci à toi. Pourquoi pas aussi à Ange Céleste. Merci pour tout. Merci Aya. Choisis ma tata. Je te salue là, tu es ange adorable. De comme toi, Bazate.
Merci à mon vieux Jojo Ngonda humaine, la taille avantageuse. Papa na Kelvin Natangonda, je te salue. Merci à Vianney, je te salue là, tu es Yalemba, mon Konzalemba, je te salue de la part de Glolang Megastar Venanga. Sacré, merci à toi. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale, c'est leur rumeur au Tambo dans les réseaux sociaux à faire Kabouya arrêter. Moi, c'est à Kangissier, moi, c'est à Bétissier, moi, c'est à Salier Bonakata Poto. Tu reçois la Souriango parce que je reçois la copine de Kabouya. Qui est fille animateur de l'artiste Fally Ipupa du Cap La Merveille. Si vraiment Jordan Miss est là avec moi confond la caméra, bah mon akay Gloria Olangi reçoit pour vous nana ou azali copine Kabouya, bah tu baye bien information ça ko tambo na raison soso ke abetisi Kabouya kangisi Kabouya, bah tout monde qui quoi ko lo ba mo bangela so ba sa africain so ba sa ba Congo ba benga bon trop la brine so moni moi si mo à celle mobile m'a bengi la brine. C'est pour ça que ça arrivé comment Kabouya ba kangaye tu reçois la ngolo. Merci beaucoup à Guy Guy basket Hérité basket et Chango basket pourquoi pas aussi à Faya basket. Voilà, je suis avec Nana, la copine de Kabouya l'animateur de la fille l'animateur de l'artiste Fally Ipupa du Cap La Merveille. Nana, bonsoir. Bonsoir. Bonnie. Bien. Vous allez bien? Et moi, je vais te dire, Hollande, biso ko bana bonini, poto sola masolo ngana bengi so par rapport à la rumeur oyo tozoyo kana ba réseaux sociaux affaire arrestation de l'artiste Kabouya. Bon, les problèmes quoi, bah tozolo ba ote na kanisi Kabouya, bah tout ça mais juste que c'est pas moi. Bundaki zamba couple pas. Toko mawana. Ozo ya bezolo ba toko mawana. Na bi ki zamba balboso sa na émission mais toza beso to ba vérité parce que ba lobi en trop Kabouya baza okanga parce que moi si mutakangisa ki so ko expliquer biso na Kabouya ça fait combien de temps na Kabouya vous êtes ensemble? Kabouya tout ça depuis 4 ans ensemble. 4 ans ensemble. Oui. Donc si je comprends depuis 2020 Kabouya tikalaka. C'est ça, oui. Depuis 20 ans na poto. Ni bolingana ka bolingana ndeni. Bon, ngalinga moninga bembali. Pendant que le baron a été là, c'est tout solo là. Pour te ba vérité, pour te boyela monsieur ça. Quand talinga nga bon nanzela, no ki ma boîte jonga, to kutani za bolingo, c'est ça. Ozo ke ba jonga? Oui, nazo ke na camarade nanga, c'est ma première fois qu'il y a pas jonga, c'est ça. Na 2020. Pas 2020, Kabouya to kuta ba 2022. Donc ça les 2 ans, 4 ans. Oui, non, tu sais 4 ans, tu m'as 2 ans, c'est mieux. 2 ans. Azolingo depuis 2020. 2022, 2021. Toi, vous salez 2 ans. 2 ans, c'est mieux. Tant Azolingo pas de jonga, t'es mis sur tanti na lingu, vous avez kindeni. Bon, à tout que je reste c'est mauvais. Un peu c'est mbote skazali. Omona, à tout ndeni petit. Tout ça vraiment dans micro, hein, denga na posa vraiment. Abindeni petit non petit ça bien, tout ça tout côté peu séparation, azape mobile. Oui. Tanias nanzela. Voilà, c'est ça. Tant que Kabouya linga vous avez mobile, vous avez occupé, vous avez célibataire, vous avez femme seule avec wifi, vous avez femme seule avec maison, vous avez kindeni tu te yomoko ou bien vous avez mobile au bengana qui ango linga Kabouya. Bon, nazana petit copain es nangai, nakotanga komona été. Bon, to boya depuis kala, après à tout nanga pe, nefse nanga femme seule. Oui. Après ton mobile à téléphone, tout ça to kangambi masoni za carte. Après mobile, c'est ça. Voilà, ça fait combien de temps en poto? Na c'est 16 ans en poto. Ou tu vraiment qui chasse na biso? Oui. Vous avez la commune qui chasse. Naza mona kitambo. Kwa mutu. Oui. Poto yarande maman bengisara papa. Papa mtabensa na poto. Non combien wa? Ouais, c'est papa et kama iskana pesi mbote. Aputa bolingana Kabouya qui facile papa na yo. Abengsi moi na poto mon mwana na ye ya moi si akomi moi si ya musicien. C'est tout facile la famille au prendre bon mobile Kabouya. Bon na banga ki mais c'est ma première fois na bimana musicien. Bando ya poto bando za yo na mokili. Bando za mokili maintenant tika bimana musicien vinanga ti. Normal que petit copain tout ça. Mais na moi pe mutaza musicien famille ba monter c'est kalingi izabolingi na bango. C'est ça. Tant alinga kolbano ni na lingi ovanda bo sa vie ou bien la ndaki intérêt mon izara bibal ba mo la de la base tu ba misala la intérêt ba la base à poto so mukanda te izarelo mo bon ya linga nga tout ça ma solo to bota na pesi ba doki ça
Mikanda, c'est ça. Oh, tu as dit que maman est bobo, tu as besoin de doc. Ouais, habité, tout pendant ma solo, maman Mikanda, c'est ça. A besoin de bota, moi, na. Mukanda. Yo pour trouver qu'on a maintenant abino bongo. Mais nga tout le monde pas normal, habité, a photo bota, photo ça d'autres monde peut pas parler, n'a pas maman pas parler, maman. C'est la bombinga, la c'est intéressant. Dans la ligne maman na jonga. Oui. Ah non maman bobo, pendant que maman elle soki to bota. Oui. Les arayo chérie, la CP nos akitoko, na ligne to ya bana maman na ligne to bota. Oui, c'est ça. On a combien de temps kabwa déjà telengana pota zanga mo sa pese mukanda. Mais tant na esna kala, babima na is. Ayebi singa nga alobita na moi cité. Na linga intéressé nga na mtema na ngapso mbato bota. C'est ça. Nga bi dans boto ndeni. Tu vois la vie. Oh. Yo mon était que yo comprendre que zaki bolingo intérêt, tout zaki bolingo mo ya solo. Yo za française? Non, je suis pas français moi. Madame Kanda 10 ans. Ozangu na mukanda ngunda. Ngunda ouais, c'est ça. OK. Siko yango kabu ya ibe ko za mukanda, ba ibisa ke déjà ba sinela ki. Ba yese pa venir Jerez. D'abstinence tout. Que moi son za mukanda ke no tia mutu. Ouais, c'est ça. Oui, accepter pas. Pour mutaye pas nous na intérêt mukanda. Bon, ya no rien na iba quitter la vie à Kabuya. Mon muto so ling mobile il faut ba kati nae azanan. Tu vois les bandes dîner sous condé ba yesa nga nyos nae. La vie n'est pas un château, je crois. Ouais, c'est ça. Tant que bolinga ni Kabuya zaki descase au vanda ou bien tanga olinga ki azako vanda wa po bobo. Comment londa kumoko? Voilà, c'est on a dans un foyer, dans le cabade, dans le logement, dans le Kabuya, dans le pas jonga, boba jonga. Vanda kwa jonga. Oui. Tu bien un téléphone, dans un foyer, dans un téléphone longwa, na que nos appartements dans un studio. Puis ça attend, tu écoutes un mot, c'est comme ça dans la vie. Tu as beaucoup de kipé. Tokutani amoya pepa nanga wana foyer nao wana foyer ti wana sina longwe. OK. Wana côté na côté nanga 2022 ouais. Voilà, côté 2022 pour la futa bonne année 2023 ndako. OK. Sko excellent on est ça qui Kabuya marqué bolinga kalinga ko raison na kompon Kabuya qui pono pour pese mkana bo buta. Sko comment ça arrivé Kabuya ko ila ndako na yo mumto linga ki ya bovande sika moko po mona ke la msomi bangi ba mise bazara ba moins sérieux et les kandeni. Bon, Kabuya tanga ben un téléphone ben bébé ndeni abenga ko pe bébé abenga bébé ko bébé ndeni nga ya sina zinda ya bidanga sasa no beta conseil yo moko yaki ana bidamba nanga. To Kabuya kota libala pana yo. Akota pana na libala pana. Ba parents peut accepter. Ouais, papa c'est quoi c'est compliqué mais papa c'est quoi papa tous ans na vie na au moins papa bizama ya musicien. Bazo ya pona ba mkanda oboti batamba ke il faut zamaïl. OK. Uzamba na combien? Ngana zamba na 4. Mana 4 obota avaka moi bossa sans âge. On les bossa à 14 ans. Oboti awandu bota awa. Oui, on a dans l'âge de 20 ans. Bon, on a 20 ans. Oui. Si je compose à 34 ans. Non, j'ai 36 ans. 36 ans, oui. Ouais, 36 ans. C'est 35 ans, le jour de l'anniversaire, le 15 mars. Le 15 mars. Voilà, bateau Bolanda Bisso, Tozalina Nana, la copine de Kabuya, l'animateur de la République démocratique du Congo, animateur Nabisso Oyo. Il est parmi les animateurs à Bakissa, implice na victime de l'artiste Fali Papa di Cap la merveille au déjà à Lyon. Tous ensemble pour soutenir l'artiste Nabisso à la République démocratique du Congo. Pourquoi pas aussi le 20, le 21 Oyo avril, tout le monde balingara Hervé Gola Jésus de Nyons, Papa Hervé, Bokenena Adidas Arena. Monde Adidas boza jamais de si pour boza wana banze bokito bolingano sora ba trésor candole ba kama sutra maboko pamba bizorbi l'artiste a offert binango pona et ça la bino foma tout ba tous ba gaulois ba linga Papa Hervé. Siko bana na yo ya moi on a 14 ans andima ki Kabuya na facilité je pense que tant Kabuya linga kyo moi na qui na 12 ans. Aujourd'hui elle a 16 ans, c'est un garçon une fille? Non, tous les filles c'est 4 filles. Ah, aux mère de filles. Oui, à pina suka ba des jumelles. Des jumelles. Comme ça, bana msous? Non, bana normal mi bali am sa tu ni ma passa basi. Ah, au boti mo comme quoi pour boti mi bali on sali 4. 4 filles, ouais, c'est ça. 4 filles. C'est qui facile à moi on a le bosso à accepter. Bon, to bani so mon so lingi bon, bana poto mso bana compliqué so mon maman lingi mobile baboyaka. Mais tant atalinga abinon à stepes, ça s'appelle moi site andimi. C'est ça. Il y a un prototype, c'est bien dans un mois, on a tout en balité. C'est ça.
mais Kabuya pour moi aza bonhomme. Tokoma wana tokoma lobi ko défendre tokoma wana sikotani na yeba on se retrouve mon bana tenene nous a femme seule à studio mais pour ta force wanda kwa monene parce que tu as déjà 4 enfants n'importe lobi que 4 enfants déjà c'est une famille nombreuse. Bon on a istom la ina robeta na ni na privé na ngate. OK. On te za maramsus. OK. C'est ça la vie, c'est ça. Mais beaucoup besoin bana besoin à bon terme. Ouais, on a ban to sur un téléphone, ba ya rapé pas nanga, c'est ça. OK. Moi na souka ça agi ba les jumelles ba agi. Même bazan a 11 ans, ba ko ça 22 mai 12 ans. Et 22 mai 12 ans. Toi, si je comprends, Eli Bosso bazan a 16 ans. On le bosse on a 14 ans. 14 ans mi balé 13 ans. Ni on ben a 13 ans. Ya souka ndé ba 12 lande ça. Elle ça ba on y Quand on déjà bana 4 bomba la osengo bota pona mukanda. Ou accepter na facilité ou bien au salon pona bolingo. Bon, on a tatouné Kabuya. Na vie nanga na baki siso yeki pona mukando ki manga e simba te na vie nanga. Na mona bate bele ya no ya basususu ba pesi mukando bazana ba prépa na bolingo. Ya baki te sozo mukanda okimanga te. C'est ça. Abayo okimanga te lingo vrai bolingo. C'est ça. Après c'était na tout na papa na pour papa ça mi ko ayi battu tout musicien tout na poto. Pas ou na poto. Tout na papa ayi Kabuya na ayi Kabuya te. Papa so ayi Kabuya te ayoka kaka maman mta bispo manga za kishasa. C'était moi na ni musicien ya Fally Ipupa. Amona na biso ba fait sur mes boy na to sona papa na Kabuya te. Papa ça comment na poto? Awumi na poto ayi seremo butu. Ati comme qui hein? Ati nga mwa mki na ligue nanga. Par contre bien tout bozana lekino. Biso ne to na poto. Taki 5. Balinga bazalaka so papa bengise na papa lingaka mwana tanga classe aina mobali moko boyo ofuta nyonga papa za to moi ba mususu moi je connais même na ba famille na so moi mutaya poto ba akenda tika bana kina bengisa bango te mais bino papa epota kanisi yo abengisa ape solo zango ndisto za mukanda bangundo bo pe bana no baba français pour moi on a déjà 14 ans on a déjà française siko yebisanga ilelo oyo oyeli papa mobala musicien ngo pe butumo ekima ti bobundaka on monte que rendre papa na yo heureux na ndenge asala effort à mettre na mikila poto. Bon côté pour ça raison nazo mantini le papa na nga na mantini ko so na papa na téléphone ça ka so na famille. Yo moko ka soni. Non ka soni ko ba même ko ba téléphone na benga a lo banga mamuso ebele musicien na poto. Abi sange no moko tango linga musicien foye ba limiter musicien za ndé ba ya bula mkanda ba boto ba akena e a sa tina na oti. Nga sa ni a parfait bolingo. Tu vois, na trouvé bolingo na vie nanga. Pour Kabuya c'est un bon mec. A lukane mom mke na ye ba. A lukambo. Bon, c'est nga sa ba Château Rouge moi ça. Ayebi sa te zabongo. Ayebi sa nga sa Château Rouge. Yo ce qu'on devant na sala. Pour moi il travaille pas. Et débrouillé. Mais mo lobi ke a lukamo mbonga mke ayebi sa que mais pour toi il travaille pas. Est-ce que vous vivre en ndé na Kabuya ne bovana ndako moko. Toi, tu as charge 100%. Bon, nga na futa randako, na kipara mabana. Il y a des mecs qui maintenant moi je travaille, na tout au salaire wapi. Dis-moi la vérité. Na za moi si nous regardons son na makangona to ko la vérité quoi. Oté na salaire pas petit zone na Château Rouge. Asala pas dézola. Ouais. Ayebi sera bon. Ayebi sera bon. Asala ni pas dézola. Oh, nini a montara ba carton mo ba la sera non arrête là. Aux autres ça na a montaba. D'accord. Vous m'excuser. Ya wili musheni le véritable code. Ya je songola. Asala nini a montaba carton. A montara carton ni ba asala ba conteneur. Voilà, ba la ça ba formation tout ça. Asala formation pas dézola. Ouais, ça nga bongo. Si comme na bolinga na pe asala rango bien nini. Des fois pe ça nga bon akenda des fois pas fana ndako. Autant akenda la ko salaire. Bon, il n'y a pas de salaire. Malonga pété. Sora beti musique pas djonga. L'aura ba combien? Akego boire ma banga na e. Aza musicien e banat. Voilà, c'est moi qui n'a pas payé, c'est ça. Aujourd'hui, Nana, tu regrettes d'avoir connu Kabuya na vie na auto ozo sepela nengo yeba Kabuya na monde ya bolingo. O sepelara. Bon, nga za rêve te
na sepe kabuya na abwakaka na musique ya Congo na olinga na moi complexe na obwaka non na linga pe na complexe obwaka te na yebake avant azatala ka fali pupa oyemba na sepe ozo sepela ne banda za obeta pa fali na ndinga musicien to ndinga bolingo il y a pas bolingo na ndinga musicien na Congo tunga binaka mama yebi na binaka ah yopo danseuse danseuse na olinga ko bina sikola bina makasi vraiment bina makasi. OK. Maman nga yebi binaka nga koma danseuse na papa boyaka pa yebi ba mona na maman na musique nga yebi ngote o mona apete okuta kabuya debiya na ye asa muta debiya na ye siko lo no sepela na pa kabona bolingo na bino siko de bolinga lo no sepela na pa kabuya na sepela kabuya tanga kimia lo wa nini aza mobali moko ayi vraiment ninza batinda kimia to vanda na ye kimia ngo ya ni faut expliquer kimia na bolingo moi kimia bolingo azocho arrest na nini bolingo na obo vanda matata pesa na moso na tout des anango so na tout mais c'est un bon mec pour moi c'est ça c'est un bon mec pour toi ouais ibal balinga liboso baza ba bon mec te obota na bango bana bon mobali na liboso bota papa bana c'est pas l'amour pour moi. C'était quoi alors yo pour pesa mukanda na pesa pe mukanda te azara pe na mukanda te Boti ne bana combien papa moi bota bana 4 azana poto oh bana to boti bana mobali moko oui OK c'est ça ce que l'on est saboka bwana bon zaki matata na famille ko finga ba para ba papa nanga il pas un musicien aza comédien aza homme d'affaires qui joueur aza musicien te azaka muta debiaka botu samlu baka sini voilà beta mafia azana mukanda na ye azana mukanda te asa mafia copie ka ba mafia la dollar mai c'est ça azai frapper oui c'est ça ah bon oui to boyaka bona partir to boyana na ye aza pe na poto to sola peti beaucoup t'en a pété jamais il pas mon abana te amona bana ndenge na ye OK c'est compliqué na bolingo mona basi mususu ana bana 4 5 faut mo bale fanzi ma charge ne faut comme bale wazana bana et on kanga mana kabuya po ndima ona bana kabuya waza bolinga msuto lingaka to kumilanga tiba ba sitoki bolinga msuto ki batumso mera coupe boza coupe ma bien ba msusu balinga biso msusu balinga absote to pesa love pour na misa batu au pesa love pour na misa batu dadi mavungu le je te sali la tuer nanga ebelo mwa balobaka ke kabuya banda komana yo kabuya liaka te kabuya kondaka chaque jour kabuya koma kobela kabuya koma kuti makasi et pourtant tanga fala pekisa ke makamwana tikaka me banda komana yo akoma na monde wana uloba batani balobaka bongo bon ngana lobaka ka au moins via mutu baloba ona a te kabuza ndenge ne depuis Kinshasa même maman na mama bota kabuza ko lia me ko lia ko lamba na ndako fali a matata ye fali a famille na masanga aza problème santé ils en ndenge ne depuis moi na yi mosto ni to lia ndi so lia sam so mi bali olamba vraiment bilo pe na lamba ni moi salam na lamba tina misa ba mona ba tito na lamba pe ye folia o komika mo di ya ko lia futo lia sam uliza matata apisa compliqué rolia ye santé depuis Kinshasa ndenge na e bobilo kwa mina wana kabuya mina lo babilo ni oyo yebi oyo pekisaka ebenana ngana tuma pekisa ma sa kabuya soye pa na ngomela masanga te pona boya mutama masanga nanga amela wisis oui c'est ça masanga te eza masanga yo melani nga bon nga mela nga en kina mela pas beaucoup comme kabuya yo mela ba combien eza privé nga ko ba na te lo nga ko ba nga mela la msumoko par exemple nga mela pense mi balé na ko mela mi sat na ko sameli so baté devant famille nga ko ya ko mana ba combien ya ko ma Nicolo so ke ba château rouge na meni konda ko maliko bon suis content que au moins si devant ni au salaka na epsaka ye pour moi il faut pas marcher faut continuer à château rouge pour kabuya faut vendre kabuya ya faut kokaya kabuya za matata yo mo ba okokanga ndeni yo kokanga ndeni ba mso kokaya te kokoka ndeni kasi mo tune sa kokaya ndeni o mo so lingi mobile so lingi na nyas faut kokaya nyas tout na biso ba na etu to mona ba nana keto na fali pupa bazande o mona ba coupe ngi toko na 4 pe matata za na ngope o mona yemo pe se karabeta na mona kokinga ndeni ba msuba kokaya te ngaska kokaya
Voilà, nous sommes en direct. Merci à toi, Jordan Missoua. Merci, nous sommes en direct avec Nana, la copine et Kabouya. On va en parler par rapport à ça. Tout le monde, la rumeur, on a mon tout, il y a information. Merci à Cornelie Mounongo, je te salue. Salade Tena du titre. Merci à toi, bientôt. Bon, on a besoin de vous ensemble. Tout le vrai des glow, je vous aime. Tous les faux comptes. Abonnez-vous et partagez. Vous ne serez jamais déçus sur Image Pro. Venanga, je demande de cœur de Benny Barcelone. Merci à toi. Désolé, l'argent s'assure. Boss Papi Kaimbe, Boni Sangoya, Fabrice Moulele, Blanchard Kabanga. Toujours ensemble, on est toujours là. Nangina yeba sikoyo. Sangwe panzana kiawa wana zemi. Ya mapasa yo mobota ka ma mère a double vraiment zamba talo zamba ma bote 4 déjà ko tika no te ni ko bota so mapasa pesa kabu ya muskanda sangwe panzana ki ozamba mapasa ngana weba tanga pena zena zimba bana ngayo poza zemi kabu ya mom te pantanga yo awa mi mère za zema mapasa kalate suko to yeba te ba msuba bi ko saka ba zemi ozanga no ka bongo to yeba déjà boti bana baza wapi elo ni eleki bana kabu abazapi les jumeaux au moins batu mususu boloba Nana akosa azemi tota na bato libanda te ba mususu balinga ngati ba mususu balinga ngapeti nazala na zemi ozalaka nazala na zemi kabuya yiba za témoin ya kabuya ya mapasa kabishu banango na pesa na mobana na kabishu kwa obenga kabuya kabishu ya benga ko nana shu ya benga nana star oh là là au mona na vie totala ka libanda te nana zemi te nasko na koka ngote yo momoninga te première fois na sa émission na yo ouais ne fuma ko le mama kwa mo o ze ko tamu na nini ba Facebook ze déranger trop na vie nanga nga kabuya to bota na ye to bota ba mapasa mi bale baza pa mama le nanga na bota solo na photo anyos to na ko la so bota na mwani na bota mwana début ba to ba près ba bona ni ba na o bota na mwani nana na bota mwani o ya Noël na bota na décembre bota le 40e na bota moi de 7 bota ba no le 7 décembre oui hôpital ni na terre boti mabana ya kabuya mibale bajimo bo kabuya pibia te to relo tendeni mais biso to piba bana bote poto piba bana bolingo na bo pibie bana bobombi to bo mabana to bo mabana te atako ba félicitations to lingi te ba to cha na Facebook mozo bana ba to na ba kota ba konta ba te ko cha bana to ko ngaka félicitations non to piba ki me mama boya to longo da bito longo lango to linga ngote la zela bo pibie publication mabolo la mama boya ki mama ba oui atimbaza na pesa mbota na kini ko mera mona episto mona tendeni oh mera kota ba TikTok ba soso mama kota TikTok te tana bota ki mona ba Facebook WhatsApp na bengi mama na simu na boti mona nina sa boti bana to mwana na boti bana ba komo na boze banani kabuya mtapesi comme papa na bango mama et foi là toi la TV toi la TV oui ko wala ndabiso oui ba wala ndabiso nyoso bala na mo komo na ba kabuya mtapesi oyebite on pesi koma bana nga pesi koma ya koko na ya pesi koma ya ndo yako ba komba ko banani isa privé to bango ati komba bana mo ko mi privé zela to lo bango ati kabuya obina ngoza bana 4 tout na bana 4 obotaki na Noël no les arale 25 obotaki les 7 nga bote 7 na Noël ko ya pesi nga bote 25 na bote 7 décembre zena nana naza ba papier nyos na ngo ko sa te zela na o sekate ngape na bota bana yo bota bana 4 ngana ba okana na 3 mois ko na tika ba kami bali ngana so vete na so na papier ate to na privé na ko bana vie na privé bote te na bina kabuya bona bana nga kabuta ba mi bana na su na vie privée te kabuya za star kabishu mtema nana star ah oui nana star pas comme star oui moi star ara star moi ça star il pose star c'est ça siko via star e bomba mahate siko to bomba ki bana wana oboti bana ba kombo na mapeto bombi to bombi on pe na ba date de naissance to bombi on mais le 7 décembre za nini kasi ils a privé so eza ma privé to so ma mususu to mama kabuya mama kokanga bato kasi to koma ngona paseke bane mama zemi baba ko za zemi mutu mo abike za zemi babeta ko na zemi ba musu ba bolo ngaki zemi mayo ba ko bota moi je me demande bon na kati ote ba porlo ba baza vie privée na ngate baza papa na ngate baza maman na ngate les gens vont quand ils sont n'importe qui tataki na tout ça wana te baza biso to vanda na nda mote o moni soso so oboka maki
il y a pas sur le côté de escamot. Oh malika wazé qu'on a pas fait vrai. C'est ça. Monstre, il y a moi si. Désolé, l'agence assurée à confiance, merci à toi. Nous sommes avec Nana, la copine de Kabouya. Nana, batu balobi, immeuble na bino, isko vandaka na 92. Balembi yo. Na kobundaka butu moyi yo na Kabouya. Bakoma tina ni po bengi na bino mbila baya. Boye la gani yo na Kabouya. C'est que ça la mobulu. Ngaza mobulu te. Ngaza mobulu te mama yebinga. Na mobulu te. Maman za ki nous a potoka maman na ajino ka maman. Bon, la fin de na maman c'est normal, maman yebinga. Ça fait 16 mois na maman te. Ouais, depuis 16 na mona maman te ne ya mona mkina koli a. Ngasa na mobulu yeba mobulu na mobulu te. Bosu ko zuwa ni Kabouya sela. Kabouya ba façon so mi masanga na ye bazuwa yo ba couple za bazuwa. Ah, ça la zone na sakwiti. Na sa kuti. Na boya ça la zuwa te. Na boya pas ça bezuwa te. Asa mututi. Fasa zuwa. Kona mito Kabouya zapi. Kabouya Château Rouge. Osani. Avec ba copine na ye. Na maza ma privé na ko sa ma Kabouya ça à cause sa copine c'est normal. Il y a la star. Qu'est-ce ça conteneur? Je sais pas. Tu sais pas comment on va nanda ko morote. Ils ont ma privé. Ana okitanga bingo ba sombiro makoso. Ah oui, à cause ma cause c'est normal. C'est on yoko la Kabouya, yo posa la brine. Non, ko comprendre nga moi sans ani to ande morte. Nga za mutetela. Ah, ke mafumbe, moyo ngani? Yo posa mutetela. Nga na mutetela, nga père na nga mutetela. Sa famille. Pourquoi tonu la Kabouya poani? Ke mafumbe ba tetela ba basi mama be. Non. Ba sa zuwa. Ba tetela msusu. Ba britala ya ba bunda pamba. Ba tetela msusu, ba bunda. Yo sa tetela ba. Ya loja. Loja. Ba tetela msusu bakanga api mobali. Ukanga mbete ndeni balengi la mobali. Ba bulamba, ba msusu ba gentil, msusu ba bunda api bazali. Jusqu'au vivant na Kabouya. Bon. Ya chocho. Nga vivant Kabouya bolingwa to sa venir. Ba ça la venir rondene. Bon, on s'est venu pour moi, on s'est venu, ma maison belé, tout ça, banane, tout ça, même si on peut dire bolinga chocho et simbata. Voilà, nana owangani awake yo mundanga Kabouya ti. Owangani na immeuble na bino awake, o tia mutu mal à l'aise ti. Si. Mais bato immeuble na bino ba côté ba yebisa ki biso comment motia mal à l'aise. C'est faux. Prévaner siko comment Kabouya bakangaki ye na la police na mbile ya kishona parler pa Kabouya beta ko obomba te longela so za ba pota. Na bito so ko contredire biso po biso to bi na internet tamboli ke Kabouya moi ça kangesi po abingela ke mbila. Yamuna sekinga monko batu musuba. Expliquer biso clair mengele ka ki vona tikelo ta o expliquer ba internet so baloba le kama po to komo bangela bande on a biso abasi ya ba kinoise surtout ba tete pour la brune pe ba bia mutetela. Ah oui. Ba mo bangela bilo ba tete ba ke mafumbe ndebo ba ra mutetela ha mo umbu te bo monta banda ka mabala. Panga mo pe na ka shosho me robenga bambila ndebo. Expliquer non. Bon. Nga vraiment ba boyo kanga stepe le lo na awa ko le kamison ezanga ite na benga Kabouya mbila. Toujours soana on na biso bolingo ngana bimaki o ela nini faut expliquer bato bandaki ndenge nini bo na koswana ngana bimaki na bimaki côté la vie na ngai ça paye koko na pese mbot papa ngwasuma à Paris koko mako pa koko na esi koko benga Kabouya aya akansate peut-être aux mobile nanga aya ki pe Kabouya ya ki pa vinanga koko a pispe bazo me masanga amia sezaki nango bien nizaki bien après il y a Kene Château Rouge on a tika vina koko po asanga ba démarche quoi ba tika voyager ba passeport quoi na loin après koko puis ba 23h wanda pa koko banda ba hernie 23h o banda ki ozaki pa koko banda hernie na za pa koko à partir ba 9h 9h tu banda 9h 9h pour plus distance pendant type 10h par rapport à 10h OK c'est koko na c'est qui t'a na matana na batiti na kiti na siba papier na c'est koko to benga Kabouya pour Kabouya za benga na téléphone za a sentir ma mal à l'aise pour na epsa qui avant yeba nga na poto na yeba na pe baté ben à Paris tous en démorté
tika comme na vena sanga dini ba papier ba passeport na ngai pour na passeport to kutani pe ayepe amoni pe koko amoni vena nga koko quoi ba sololi yake na ye wa melaki masanga kabla melaki azaki bourré tanga tikinga o akmosko ko saba zuwa téléphone n'est-ce bon o e bandi boy funa sko za limite na ye ya ko kapite ve na funa zo parler lobby na rendez-vous ba 160 ndako wana kabuya ouais ngam na pseki koko funa zo ndako excuse-moi na zo ndako na za rendez-vous ba 160 ndako na ngai ve na bi salama yeli una yebi ba bunda on a vu koko déjà on a vu koko ayebi azana zo yokanga zama yele pa bika bunda po bunda déjà na yet nga eko sa koko na moni ko bete wa dibanda ezanga so isote comme ça fait na depuis menen na ka mo ze dérange nga mutema pona yebi sao deva kabuya na epse buta bweto bunda ka kabuya benga ngambia tinanda kwa ngala libanda benga ambila nandako na ndako ni banda koko apesi conseil boy ayoki conseil ta sanya démarrer ki Château Rouge après tant ya kermo benga na téléphone kabuya bitika ko déranger nga pardon tu kombuyenga esive naza bien téléphone zonganda lo naza rendez-vous social na bengi tasi à partir de 23h tish pananga wana kabuya zo benga na téléphone azana se na tabana na se mon côté de somo rolia batoto ba yibiso epse ndena zo kitabe ko kota pana ngati so me masanga pena kote masanga mi bale ba buza na yi apon ta boutique ya bibiso na mati kolo na kanga porte tanga kangi porte na sive na sina komi ne funa la lobby tara munde de rien parler OK maye petit saint ça maye OK pas souci na makabuya ye a soni porte 3 fois pendant na soni za soni tango soni et dérange pe mkolo na biso ko funa biso ko kota na ndaw na ngati na boy chez moi na boy appartement na nga ebe ba mkolo na yo soko za mtu ni sara bien te na olinga ngote wana bina kabuya bo so abela mutu olinga te oui wana ki na minuit hein o motango sonner porte ya noya yemo tango fana appartement o ta soni et déranger ba msusu ba songi wana ya ngasko appartement na pe o sona butu ezaka pe songi a sonné 3 fois na boy ko fungona yi après kiti na se asa ki yanki na sa yanki net a son 4 fois na funu porte na bende koto nini zobe bisanda nanga tango sonné porte ba voici ba zoyoka na petit moment za étudiant ya rani militaire rani ayepane akei akekole to mo sone no finga ni zaka kupa bolingo ete manga sa boko sa zo na venanga wana yo na ndaku yeli banda ya sa kote kitanga so 3 fois ofungole ka na fungwe comme pour to pesa respect ba voici to boganga ba aéro tipo ba bima aéro na koti si na vanise na kuna salon ni non sala roni ye bisangai nga lembi kabuya ba vite so na ka bimisa na mabuluma Château Rouge na za boye depuis na komana yo na za ni pa camara ni bande na ba rapproche na ngati ko na ase sa ote il faut yo kaka ngai koko za nani koko za ve na ngai comme ta message kabuya masaza ki peka koko suma kabuya bani masana ndako abela ki na anniversaire le 15 mars kabuya abela ki samedi kabutanga bebo za raté asufaka abela nini maladi moka mo azobela ka malama etunzana mutema ça prend ma cœur oui ba pisa cause pa masanga ba koli de façon be makila na mutema abi mama kila na mutema oui bon aza problème santé tabo mona kabuya zokuna kabuko lenza matata abi mama kila na mutema nda azivu rabo makili makina mutema to na zolo na ba photo
l'image là non CVT. OK. Dans ce 4 eza libanda te. OK. 4 eza libanda te bola ndanga 4 eza libanda te. Na vana na kabuya na lamuka na mona misapi kabuya eza ngai. 4 eza libanda te. Après na moye bisin zo ebandi ntumbe bandi. Na comprendre que tata meki masanga. Moi so rot na mona château rouge. Ozo ka solo masanga. Pour moi mkona jona kana ba ko na même masanga miti. Nazaki normal, zo ba normal, zo ganga tout ça. Tika make, zo kanga mamno tika make ya tini kingai. Na sima porte so on a tcha ba veste na ngana. Tanga tini na mit ba vazi ba mo beta porte. C'est trop ba makele ki trop. Suspecté ti dia mo bengambila. Wa appelle la police. Abi kabu ya tika la bo mamutata abo mamuto futo saneti ki mezali ya zo ganga. Tanga ya tinki ya bezili boko na a betina ni kofu ne na zolo makile bimi. Taba mbiba yaki ba vazi ba benga mbila ezanga te. Nzamba ata likolo ezanga te. C'est trop un appartement. Bazan doit ko benga mbila, bazan doit. Taba pompe ba ye na mbila. Kabu ba kanga ke kaka. Ba kitina se, ba kena na ye. Vasalo bazala ye. Kota ba kanga kabuya yo lobaki nini devant mbila. Pourquoi que na makila o mi lobani. Nga bakite na tutranki na koyaki na devant la police na ko refese mbala na boti ba okanga se place même o singa plainte. Yo binga na mona poto. Ba pompe ba yake belé ba kangi photo na elongi pour de la main etika na ndakuna na boye na pouvoir. Ba kinga hôpital na ba pompe zaka ba minuit to ka minute 30. Mina rose ya plainte. Elle pété plainte kabuya. Na boye ko pété plainte devant ya médecin. Ti ba police ba yo zonga na hôpital na ba ina ba zone sanga na ndako. Ba voisin ba lobby c'est trop. C'est que zone na likambo na tunaki yo babi ke trop c'est trop bundara mingi mayo wangana ki. Ko bundane ko bunda chaque jour c'est na wangete mais non ba koto ko bunda. Tout bunda non soute ba tout ba so na wango pesa ba tout ba so na appartement ba ça ma kila appartement ça kanga te. Mona. Tana na nous a 4 za libanda te. Na vana na kabuya. Na ni mama kabuya. Tu vois. Ko bela na yezanga, ko sa ni zanga, c'est pas facile. Siko lobi kabuya abela maketa ngaki na motema. Ezani ni sala ke kabuya maketa ngaki na motema parce que comment motema tanga makila na motema bela na motema mais amela susu masanga comment tant que une maman ou sa maman ya kabuya ko télemé na kabuya ko twana te. Ko s'imposer parce que ko s'imposer na msu kabuya a rotika. Parce que na poids boyone na okurimer kabuya commence na 30 kg. Éviter 30 kg ça rend combien de kilos? Nga na ba 62 kg. 62 kg. Kabuya 30, yo leki kabuya na 32 kg. Mais nga lia ya loya na za santé. Avant ko bina masafo oliet. Siko comment kabuya robeta opium to kabuya lemba. Mais za mutu. Amobali kabuya za mkie, mwani mutu na mkie na mukuse. Mukuso robete po muta munene c'est normal. O mama nzoto na za nzoto mkie na kati za kati ten. Toi kabuya kuba. Utalia gata comment na 30 kg so 25 kg. Baba kati za libanda te. Kati za libanda te. Tana ba kati za libanda te. Kabuya za nzoto mkie ni kofu na za kiango santé na mutema na nga. Kota kiwa. Kota kiko. Oh. Mkie o mona mkie na kati oyebite. Kabuya na problème santé za ndenge na ba sanga depuis na Congo. Abani masanga eza ndenge atopekise na omeneka masanga so sa. Mozo banga te lelo oyo tozomona ndenge baza kona na poto awa affaire à la Brenne le femme est condamnée ici en Europe na comportement. Lelo ozobeta liso tozo se kamelo biso kabuya kufu monte ki yoza ba problème. Opendo bakanga kabuya bongo bende onde bondo bunda bongo bu kabuya ko apike crise. Olinga ko ipsa population RDC nini ba miseni nini ngo expliquer famille ya kabuya nini. Bon, na wa ipsa bango te.
au monde to vivre na kabuya batu bazara côté na bisote na sengara batu baya pe ba mona pe kabuya pas savandaka bon mona nana nikola kabuya ngati ma etulaka pas e balle boy ba pas etulate boya rate nga vana kabuna ndako kabu to vana ndako to lamkaka kenaka pe banine asa mobile moi va bien début après ça star moni kabichu na peso mutema escose na château rouge au monde ozokanga makadi kambuke adebuya kabuya eza ndenge na ye depuis ki mwana yebi kabuya ki mwana muke bayebi nayebi kabuya depuis mwana muke te nayebi vi na te nayebi vi na façon te nayebi na kata poto kabuya za ba combien kabuya za mwana moko na Kinshasa oui comme Chris comme na Agini à 111 ans mobile ma propre santé kabuya etali moko za ndenge na ye mozala na ye lo so kufi bat botel obika to e kaselo na lebi na ndande yo elo na lebi te binos bola ndanga tele solo kabuya kufi boya aposte na santé kufa te boya ka place savandaka ba osani boya rotala ba otala maladie mais bota passe star avandaka pe oh yoza biso otala ngona ndakula mais bo ba tesma sa femme style avec studio siko kabuya otota kabula mais sous kabuya kufi azotama mabe na eza ba bon eza ndinga azotama chemin na eza ngate on na société ata kufia nga za bezo kabuya kufa te na sote mtu kabuya akufa te tana makamba lobite na Facebook nga kansi kabuya na ye apwani pono dénonçant pona nazana douana nga eza netu babi madame kama tokangio iko samba nsani na ke samba pe na douana nga poser dérange na to na la te na kamo ko l'état lobini l'état apesi kabuya papier to monde na te eza papier eza pa kabuya comment on a raté ouais bâtir 100 mètres quoi aki tanga bima première fois prison ça c'est combien quand ça fait kanga kabuya c'est première fois kangai bada bonda obunda mbila ko ya te ya mami ya te o mona ça c'est dans un appartement tout ça camin tout ça gadget mi o yandeni tout ça on appelle chaque jour na vitaka na kabuya somoni muntu soka ke dikolo na sara neni na kangi téléphone na bimi na kina parce que ta ma bata na ko vana ko réfléchir vinanga muntu va na kabuya kokaiti. Mais yo mo se contredit obika kabuya c'est un bon mec kabuya na mobali bien wa bava na mwasi mais yabitumba ne mobali mabe ba po bazo zebele mama zebele bazo zebele bon na raté ba tunsu mo na ba kofi ba nani ba fali pupa ba tunsu ba sona pe to mo na pe faire abeta mone mbata ba kanise ki esa bolingo na ko ba pivé beauté ajo ko bolingo meke nda bongo bon biso bolingo so ke na bongo te nga bolingo ya lo yebinga be oto soki nga ba papa banet pour to kabona papa bana esimi te kabuya maza bolingo nga makasi OK aza bolingo makasi mais ana bolingo mukanda te ya mukanda c'est quoi donc pesi yango mukanda za papier za nzela na ku za nzela asa ba démarche na za ku oswana mama kabuya si mama boboto komuni mama nani mama bena na peso bote skozali alinga kominga makasi otinda yakipo mobilo wa mike makasi mo kilo na ngataka mama bebe mama okilo gentil makasi soka koki kabuta benganga mama ento za kota kabuya mama boboto siko lelo oyo meta lo bani pona santé kabuya po makiletika kotange suna mutema telefoni merci amaki parce que ngana mona ga dene makabuya na laki kabuya konzi po si baby tu as raison na weba te na kokonda ya poso wana po sa kabuya bébé a konzi akabuya comme le roi bon a 12 ans tout ça du tout ça no c'est on kabo bima ensemble bola la mbeto moko non c'est pas ça non ils ont ngoté kabuya pour la santé na ye ana ba souci belé souci nini ils ont prouvé na ko bangoté OK
eza toza TV na ko bana porte quitter na obimisa porte quitter eza santé mutu pa neti ngabe na ko za souci na zona mama meze bena mutu na ngai Kabuya ma santé na eza ndenge ne ba abotama aza problème souci na banda botama tana pa ma souci eza ndenge na mutu ayebisanga mama bango ya santé na même ko lamba pa masuna lambi na tibula mesa funa ado da muki eza ndenge na eza santé na eza ndenge depuis na Kinshasa neti nga suna lambi funa liet nga lia na nga depuis que mwana nga lia na nga mama nga yebinga yo tu na santé comme ndeni mutu fa lia fo santé za yemo na fo tu na santé na mona. Voilà, le Kabuya a comment l'orchestre ni banda longa pas fallu. Ouais, kamite mangolé zi makamite. Arobeta mangolé na. Yo ko bin na kati. Merci non sala. O komi sou danser sa Kabuya. Oh, no bima. To bina na makasa sabina kotas. Fona kota. Miswa. Ora mamunga na yoga. Yo komi sou danser. Oh maman présidente ça danseuse, maman présidente. Tout le monde a banana qui tout le monde a maman patate. Bosso star à l'obité. Et na servir champagne mon à cimetière ça ni. Et chanzata. Au service champagne à cimetière. Oui, tout ça là moi. Na kata cimetière. Na kata cimetière na tombeau na cimetière pese champagne. Bossa na cimetière. Oui, kamite mangolé bimaka mite. On a posé mon tout demande d'ailleurs maman moi c'est leader il y a danseuse. À ça la clip. Wanizaye. Tangi na basa leader au bébé Congo. Na yebina nana ketok moi ça wera sima ma pata na mususu na yebiti moi ça na JB. Amida. Ex-femme à JB. Voilà, c'est ça. On a abordé un clip mort. Na mona bon te wana eza privé na bango. Ibiso ça to ça c'est on a biso. C'est on a bien ça que c'est on a bien faut qu'on a clip na tombeau service champagne. Et eza tombé ma bato musuba kufi meto vola na cimetière te eza clip. On l'attendait na clip. Poto na fire. O te lo ramikuse. Non. Nous maman moi ça leader à se respecter. Yo comment ça leader côté ba clip. Moi ça leader. Mais ça temps presse abi star habite funa sani. Funa kota petit. Presse Kabuya. Kabuya. Mangé président. Na bengi Kabuya président na pesa na bengi président. O sepelando comment ça musicien. Ya. Tango ba bengo musicien. Ba bengo grand père même maman Kabuya. Soko sani. Ba bengo nani? Ba benga maman Kabuya. Yona kabana mkolo. Kabuya za âge. Tena habité yo lobi yo 36 ans. Na 36 ans. Bo Kabuya. Kabuya kwa za ba âge ba 37 ans. Bonne kara inane. Oui. Kabuya pas en asam ko makasi matin. Yo ça moi 80 combien? Na za moi 88. 1988. Nana tiko moment à la plateau. Nana. Au moins 88. Oui, 1988. Kabuya 87. Otuna âge né. Oh lobi awate. Otuna âge né pour ça ala na Kabuya za âge né. Obotam le 40e. Na botama le 11 mars 1988. Oui. Kabuya botam na bidati net. Moi sindeni vanda mo balobi âge né te maramne. Mais botuna ka ma âge né bi âge né te. Kabuya pas ma anniversaire tout anniversaire sa journée. Une fois tout na maman bango. Botuna maman. C'est ça. Ya oui vous cheni. Cordeli mono. Botuna maman. Saladette na bichou votre âge non. Surtout les âges na ba fa be maman. Botuna maman ba ma bena. Botuna maman. Yo siko no bi âge né te mobi na tuna ka âge na yo. Jo botama Kabuya. Otuna maman nga. Na âge na tuna maman ba. Secondo ça bon fête anniversaire à Kabuya te. Na koye bani ya no. Bande bolinga no fête te. Na ebi âge né dans bandi. C'est compliqué. Nana, somme, ouais. Nana, oh, maman solo. Tuna Kabuya prise. Âge né maman abango. Que l'on ni Kabuya alinga ming pa nana. Nana. Yo kasi, comment on nana? Obo sa ina comment no? Nana star wa. Et l'on alinga pa nana star. Kabuya alinga mwasi na makasi. Alinga nini pa na yo. Waza privé na biso. Aza quand bolingo na biso privé. A privé to do baté, c'est ça. Et le roi mso alinga mwasi ne ala tara baroba milai. Kabuya na zabe, Kabuya alinga nga. Ayebi na linga tanga baroba basesi hein.
ngata nga ba sexy makasi ayebi Vous êtes sexy, tu as un t-shirt. Tina, na lati na non po et c'est normal ça émission na lata pe na bima pe na ti ba roba sexy na ti ba talent na lata na vima na lata ka Oui, moi ça perd. non naza nga ça perd vraiment te normal kaka Il peut boire à Bakri. non Moi il va craquer Kabouya. jamais ma vie Crie-moi Kabouya habité. na évité yego tanga wa ye misanga mi na studio na binga ibo ye mbate Alinga yembiso. ouais ka bichou mutema nana aiba ko misanga journaliste ko ba ka imité na sa ba miso quoi Oko ba journaliste. ye mo ka bichou anga Prends le journal, va prendre ta journal ndeni. Baloba ndeni loba. bon so la sanga mki ba loba ndizo loba boy Na la so Kabouya. yo ki mo ba la sanya Toi Kabouya ko to na clip. oui Kabouya comme so mangole journaliste. ka imité ezebi Kabouya yembisa yo. nyonso tu omoi molinga biso bato mosusu bango te couple na sepelanga makasi ba mosusu basepelaka te biso bengo bandoki bashetani On va ninga couple ami ote hein. nga tolingi couple na nga te na kati bamotonga mai etyola bobi ebale eske etyola te Ah et chola bobe ce que belle chola te. voilà c'est ça Non somme vraiment. Siko tango ko majouer son Mbappé ba musicien. Na benemi on Mbappé to ba to ba do finga Kabouya. non sipote eza mosala na nga Musana yo. non sipote na nga or oloba nazotune bakesi na koso bon eza misomo na kosa ebandeli imoni osala bete okola yalo basala nini na basala boye na kosala na nga omona mais ango ote funa ye miso pe te na boyemba te nga za chrétien Oyembela pe Kabouya te. O ba chrétien ba yemba te. ba chrétien musu bayemba ba chrétien to mona babinda badasa mokili plutôt comment comme nzema C'est chrétien. non je suis chrétien Chrétien qui n'a pas de jonga ke mina masang. non nga que na donga chaque jour te Musa chrétien. na za chrétien ba mo ba pasteur ba kina barate bo mona ba binate Yo mona pasteur mona ba. on a sina mona Combien de pasteurs? ba pasteur musu long ba ki akoti na boîte Tangi na pasteur mo bia ko ngam na kenda ba. bon na bi ba pasteur na mona ba kina ba jonga ba kina obina na ba boîte mboko za mboka ba pétage ba mboka Bongo yo za chrétien au vani mo bana ndako no bobali ntendeli. na vansa na Kabouya Kambal not. Bon ben on Kabouya. bon ko vansa Kabouya nda moto to vana so couple ensemble oui ba couple sous za matata za ngo La ya Bible pekisa te. Oui ça di balate. biso na poto au moins yimo comprendre quand on a ko na privé. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. C'était la nana. Nana aime à dire à tout le monde. Comment on a bon n'importe comme vraiment na suka. Bon, na ko sa emisana no ya na ko ba ya mama Kabouya na lobi ezanga na benga Kabouya mbela te. Eza ba voisin. Au mon avis, avant que ça côté là na Facebook botam ça ba internet les arabiens te. Naza papa, naza maman, na maleki, na piste na charge na Congo. Oh mon, c'est pas facile. Oh mon, naza moi ça Kabouya va respecter. Oh balinga ngate. Italinga te. O se pla couple na te. To to me senga nzambi na nga. Boya o pesa concert bo finga te. To bi na porte ma balze kufa ebele. Jani fa ya kufa ke. Babi ote jani mos ndabo mai. Biso ga basto mami bal. Exemple na wana te. Suna ki ko lo ba meso pani. Ezamba babenga ki Kabouya ezanga te. O mona aza star abimi. Dieu merci. Ngapinga mwasi na epe. Nalaki bien te. Moi na bat pakangi. Mais Dieu merci abimi ça bien. Star abimi azali. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à toi, Jordan Missoa. Pourquoi pas aussi à le véritable codéni qui a Willy Moucheni. Il y a Jojo Ngonda, il la taille avantageuse. Ma mémine de Matos Pepe Lambetolo, Diesola. Mon agent privé assure. Ordi Paris 20e. Viens en José Moulma de Cœur de Béni Barcelone. Choisis ma tata. Ange adorable. Papi Kaimba le boss. Boni Sanga Fabou Semoulele. Bengenanga Blanchard Kabanga. Merci à tous les fofos. Christelle Kabia Mobutu. Yobongonanga. Tous les fofos de gloire, je vous aime. Merci à Konerni Moulongo. Je te salue. Merci à Jojo Ngondaimel. La terre avantageuse. Vigotier, mascotte, ingénieur de banque. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. On a fait sambote à maman nanga Timbo. Est-ce que na pesi famille nanga papa nanga Jonel Kama. Imta mina na poto.
Wumela nzamba pambola on appelle Christelle na moi qui kitoko moi kitoko ve chéri vanda na yo na pesi Kabichou mutema kabu ya star mère à double mbota yo ça bien coupe na biso na ezalenge makasi bon mona coupe personne tita mais kabu ya pas zo benga ye wa zo benga père double malembe père double na sa mission père double kata na sa mission kata stepe Kata. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Nous revoyons prochainement. Si Dieu nous prête encore la vie. Coco, papa, on va